Ozo papa parce que batu babika ken pia nazara ba travailler babika o ba mona na ba TV na film mais na parler pe équipage ya batu ezali siko Mosaka alukaka sala na batu moko boy o bazate à niveau na été ba comparaison bon na tela na ko sala comparaison na été parce que ya za mukolo na ko ya te na ba dokitisa yango moninga nga sala comment muto ko senga muto il faut sala ka émission na ndaku na yo na ndima yo nga sala émission na ndaku na nga soki defa na ko bando sala émission na parler na nga chaque fois te parce que Mosaka na ndaku na ye ndaku Mosaka za neti chambre hotel ki afanda ka ye moko na mbetu na ye nga ndaku na nga ya chambre hotel te ndaku na nga zela ndaku na bando filmer ndaku na nga bana nga bilamba na bango eza wana mwasi na nga moko ese bakenda filmer bana ya mutu mutu aza na bana otinda yake ndo filmer afilma ndaku na la chaque jour Mosaka azane responsable te azane ndeke anene ti mwana soso ozozwa réputation ya mutu ozotiango en public pe soni na yo ya kolobaka ke saisa ya kabeloka ozolungo memango we saisa apesaki nde défi epa ndeko na biso Mosaka ke soki abandeli ba propos na ye oyo alobaki akobotole mutuka mais azobandela déjà tout autant non abandela te liboso sala émission belé azobude saisa ke saisa ya le ki saisa ya za mapangu boy abeba na déjà na sai mais awa ekomi siko be émission ngana mokilo na 5 personnes oyo na kobeba na bango te saisa za mutaliboso mwasi ne kutalambela nga bongo kala no bakite ke mwasi saisa yango bosola kabe nga normalement na landi émission moko vena nga Mosaka alobi ba propos moko ya mabe pona ndeko na biso Frank Stemai esalinga bien te nazala na besoin pena na éclaircir bat premièrement nous Frank Stemai aza responsable azana mwasi na ye na ndaku ana bana o ya bokolaka aza pe mari azana bana misala na ye ko bebisa réputation ya mutu bongo ce n'est pas bien vena Mosaka bakanga ye na prison pa vena biso Koffi Olomide na 2014 ba video ya Frank non 2014 wana Frank Stemai akotisi mutu nano na internet pena makasi te na 2014 wana non wana Frank Stemai bandi na internet mais bandi yango mwa sika vena nga Mosaka nazo expliquer yo lelo na aloba ngo clair Mosaka soki aloba ti bakanga ebongo asala émission na Frank nde mutamemela émission na Koffi Olomide c'est faux et archi faux bon en plus moi so ngana olinga na Kinshasa ya catégorie ya basi o Mosaka olinga te par rapport à quoi na ba critère nini na ba critère ke moi si pe na otala moi si boye ke moi so ya ken Mosaka ko ya lo bata je t'aime te to sali ba mariage awa bo pesa biso ta félicitations te félicitations déjà mais il y a déjà zo sala neti mutu neti Frank Stemai ya sala mariage ne kano tout ça Vincent Toulouse a sala mariage ne kano tout ça bato bango mona Mosaka zoleka zo sala neti humilier ngana mapangu na se est-ce que ndengo za boye soki pena nzamba pambola pena na mapangu kioza na mapangu yoza la locataire susu Mosaka bafungwele bouteille ya liboso ameli kuku whisky esili bafungwele ya mibale bafungwele 3e bouteille ala mukulu alobi ndenge boza boye na bezo bosala émission na kati ya société na nga alenda a provoquer yango yo na Mosaka yokate ala mukulu alobi bosala émission awa na kati ya société po bolobela pe ba whisky na nga wana sikoyo eza neti mutu ya mbongo ebele azotinda bino bosala émission est-ce que okoboya boyo beta mantolo bwana mpiaka mutu ya mbongo asengi bino bosala émission boyebi ke soki tosali tolobela whisky tro mpo baseria na ale mukulu akabela bato kasi soki mbongo moke $3000 Blanchard Mosaka alobi botia kamera totia kamera boye Mosaka azwa Koffi atanda Koffi na kofinga la voix du peuple, oh, c'est bien, oh.
Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la étoile de la presse. Voilà, merci à vous tous. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur La Voix du Peuple. Un grand merci déjà. Nous avons abonné fidèle. Nous avons partagé et puis nous avons commenté. Ça nous a énormément bien. Je pense que dans l'émission Lélo, tu reçois vraiment tout sauf rien. Je reçois pour vous Ken Piana, Magizembe Pitopal. Avec lui, tu as vraiment reçu tout sauf rien. Merci déjà à mon PPS Sika. Bana commune à Kinshasa, donc futur honorable Nabino, il y a fiston coloqué Zapatero. Merci aussi à mon vieux Chico Moucheni depuis Para Rolanda Bisu et puis aussi à Laurent Sokoko na Dublin na Irlande la motema El Chanto. Merci vraiment à Gilles Vazolanon à derrière la caméra. So refond la Bisu et ça là vraiment bien. Déjà là, bonjour à Ken Piana. Ouais, bonjour Kérit. Bonjour na Vincent Toulouse, balobi la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. Donc, napesi na numbote la prophète Emmanuel Dodi. Ba franchi nyo surtout, tobi ke tokuta na biso tous les 16 juillet na Fikine, place milulu ya minene ko salema na kati ya Fikine wana e ko sala biso bien makasi. Wana campagne. Ouais, campagne les a sortie médiatique moko ya grave prophète Emmanuel Dodi. Akuta na penana bandimi nyonso tout vraiment makambo ezala bien parce que ba guérison ndenge na ndenge pene ça major. Ah bon. Voilà, Ken Piana Magizembe ba hôtel partout dans le monde siko donc je pense que ba BTV moko ba te belé ba tout ce ko ba fandi bena calme pour que ba yoka Ken pour ya resolo les a vraiment. OK. Déjà là événement monene pour ngai koyoka ya Laurent Sokoko a annoncé que ba concert réseau ngana mikili ya poto. Yo tango yoka ki ngona le sala ki comment Ken. Bon, nga esalinga vraiment plaisir à trop parce que namonaka fardeau o balati sa ba artiste musicien namonaka eloko moko ba artiste basala ya mabe po na mboka na biso te. Vraiment toyoka ba guerre ba est makambo belé na ebité nati lelo RDC na biso to na mbutu na bandeko na biso ya Rwanda. Muto nyonso to amebenga kombata wa bundelaka Congo na biso libanda. Ça m'a fait bakosenga pe président Fati, basengi bakonzi mboka ke tozoya kobunda bitumba o volontairement parce que trop c'est trop mboka na biso kozala occupé te ba Rwanda bakosaka na biso te tozotika poto tozoya kobunda bitumba. Bitumba nga mona na bitumba moko te o ezala bitumba ya kala musique. Que musique est bêta na poto te ya wana komba na bona weza raison valable te raison valable za arabi tumba oto za na ngona bazamba na biso ba est wana donc pona nga soki ya Laurent Sokoko vraiment abundi pona ba concert ezonga na poto vraiment na robetela ya Laurent Sokoko maboko parce que biso pe vina biso to diembela rasi ba musicien wana donc ti ba bloka ba concert na poto eza manque à gagner pour la moussa na biso tela net ngabo naza mutu mabo il faut na sepela na musique ezonga naza obligé parce que ce qu'il fallait azala na concert na Bercité ndenga ya msuti leo na mona na poto te donc non sepela ba concert ezonga ba master na biso o bazo occasion ko bimate ba bima pe na ba artiste o ba ko so ba contrat moko donc mais peut-être comme on a facilité ça là bien. Mais comment biso tout ebi comment Bokecho fonctionnera au lobby à na 12h juste 2 minutes azana pour nous répondre. Façon ya Laurent Sokoko azo kende na bango mais toujours sentir toujours calme côté Bokecho. A banga ou soit azo banga ya Laurent pas ko bimisa ba vérité pour ya Laurent a assurer biso ga bimisa ba secret politique. Marambo peut-être tu éviter. Papa, ngana minute on a soutenu Laurent Sokoko à 100%. Ah bon? Parce que nous avons un projet, il y a 200 millions d'euros, de dollars. Oui, fait bima ba pesa ba combattant. 200 millions ana il faut to lukato ye bali sola ngoti na suka.
parce que soki projet wana il y a 200 000 eza mpona kotangisa bamakila bato il faut pena tozwa pena ya Laurent Sokoko pena totia ye pena à l'aise tofandisa motema ne à l'aise tokota pena mabondeli na baeglise biso bakongolais nyonso tosenga nzambe pena abatela ya Laurent Sokoko meme mabe moko eyela ye te abela ata malaria te nzoto ya Laurent Sokoko vraiment na minute oyo naosenga bakretien nyonso totiango na mabondeli nzambe pena pese makasi surtout voi na ye wana bayiba ye te parce que toyoki il paraît bato mosusu bakoma benga banganga ya Équateur ke bobloke ya Laurent Sokoko voir bobwakele mbasu ya gorge au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Parce que ce qui a lobby au nom de Jésus, Jésus baza ebele. Nazo préciser au nom de Jésus Christ de Nazareth. Ya Laurent Sokoko ata kosu koso kobela te. Ah bon. Ya Laurent Sokoko malaria okobela te. Toza besoin ya Laurent Sokoko azala da courage. Aloba o nyose sengi aloba abimisa ngo na mpwasa. Parce que projet o ezala ki préparé na salle ya Kofi. Baboka bombi po ba 4000 Congolais o fay ba kota concert. Ya Laurent Sokoko sa dévoiler biloko wana. Siko projet ya 200 millions de dollars o falaki ba pesa bandeko na biso ya komba. Ngana tangi kombo ya mutute ya Laurent Sokoko ndalobaki makambo oyo 200 millions na tozana besoin to yeba elingaki esala opération nini opération kanga moyibi ya Laurent Sokoko bimisa vérité moko toko manasuka parce que so ba vérité mususu ebimi et comme sikoyo guerre pena ya makasi entre bato bazala ba combattant baliaka mbongo na ba combattant o baliaka mbongo te ba combattant baliaka mbongo te je pense baza ebele comme la guerre entre bango na bango siko ba combattant ke botiaka biso na erreur bino bokende ko signer ba accord na bino en coulisses bolia bambo surtout nga lisolo 200 millions ngakutu mwana soda na biso kuta bunda bitumba 80 jours batila la PC de compte final ya danger te bino batuma boke fande la projet 200 millions bambongo ba père na biso babundela mboko baliate mais premier artiste et musicien Oya Laurent Serebiso azo produit on a mis qu'il y a poto c'est Koffi Olomide mais na lobi na minute oyo mutawa de jemboka na biso président Fati aza président oyo boyebi bino moko ke aza bofanda na epe na bapoto wana ndeko na bino a diaspora ndeko na bino combattant ye wana ndebutu aza na masolo na maboko siko combattant ozo résister kaka pourquoi c'est que kopeza na ngo kopi mususu parce que soki kopi ezalaki pena kaka ya kolite mpo na mboka normalement biso ba congolais nyonso toza censé obligé ya ko soutenir président Fati tala makambo minene oyo tomona ezokwela biso ya RDC badiama na biso moko bino bagwande bokomisa so mal à l'aise kola biloko na biso moko badiama ya biso moko biloko nyonso ya biso moko bacuivre ya biso moko diamant ba manganèse oh là là na volcan ya biso moko parce que toi na richesse ti ya volcan moto munene zobima otie nzungu biloko beli na seconde na volcan ya bazola ko wela bozo ti na belo bilisa na volcan wana mais non ya pito voilà donc on a mis au pas Congo à l'aise botika Congo à l'aise obi makambo na hôtel bazo koma na ba titre kuna o Kagame o nani bo zopesa ngakanda tala ndenge na abo na aloba likola kolinga Congo makasi tala nazotoka dans le vide donc fièvre posa kozwa yana ya munene na kotaka azamba posa yana munene eyinda kaka soki ko inda kaka voilà je pense que le message est vraiment capté bande on so ba diaspora ba congolais tout ba comprendre souci ya olinga Congo te na linga Congo makasi non olinga poso ki ozalaki pe non linga Congo nde to sa no émission faloza na kanda o transpirer pe non ndenga na o transpirer olinga Congo te o mona te na zo toka na zo pa ça voilà ken piana pito pa le makisembe oyebi keza na moto moyo ute ko pelisa wa menti siko ozo wa na to pelisa moto oui mikolo na simbi ata almeti moko te na simbi briquet te so moto yango na pelisi yango nasalaki na vaseline nde moto epeleli mwasi oyo ezani
affaire ça affaire dans la clair na maloba opelisi moto na maloba na micro affaire fiston ça et Blanchard Mosaka lelo tomoni et dina brancher toke tomonaki comment ndeko na biso Mosaka alobaki et puis fiston ça pe ayaki ko réagir apesaki mot d'ordre soki bozongi selinga so makambo ya Mosaka oui pour la minute moto ça opela moto ngo epeli na ndeni Frank Stemai a tombé victime. Frank Stemai a tombé victime. Bon, nga normalement na landi émission moko venanga Mosaka alobi ba propos moko ya mabe pona ndeko na biso Frank Stemai esalinga bien te. Nazala na besoin pena na éclaircir bato. Premièrement no Frank Stemai aza responsable. Aza na mwasi na ye na ndaku ana bana o ya bokolaka aza mari aza na bana misala na ye kobebisa réputation ya mutu bongo ce n'est pas bien. Vena Mosaka bakanga ye na prison pa ave na biso Koffi Olomide na 2014 ba video ya Frank non 2014 wana Frank Stemai a kotisi mutuna na internet pena makasi te na 2014 wana non wana Frank Stemai bandi na internet mais bandi yango mwa sika venanga Mosaka nazo expliquer yo lelo na loba ngo clair Mosaka soki aloba ti bakanga ebongo asala émission na Frank nde mutamemela émission na Koffi Olomide c'est faux et archi faux. Ah bon. Venanga Mosaka tokenda na ye matolo et pas venanga Lemukulu oyo ya 5 Congo oyo azalaka sponsor nanga oyebi société wana batekaka whisky na whisky. Tokenda kosala émission na ndeko na ngai tokenda ko beta matolo na ndeko na ngai Mosaka et pas vena biso Alain Mukulu. Tokomi kuna na ba sentiment Mosaka na posa bimela na ye. Alain Mukulu tellement ba whisky ne zaka ba bouteille ya muke Alain Mukulu ya mela kalangwa anete ta l'émission bobi ke soki to sali et to lobela whisky trop pour ba seria na Alain Mukulu akabela batuka soki mbongo muke $3000. Wow. Blanchard Mosaka alobi pocha caméra to tia caméra bo Mosaka zwa Koffi atanda Koffi na kofinga en tout cas Koffi Olomide ye moko a télécharger émission wana a télécharger émission parce que ba propos bongo mutazo mériter prison en plus Mosaka sala émission wana na se ya kwiti. Ah bon. Atikala ko sala na France Stemai émission te siko na habité depuis 2014 depuis 2014 soki bakanga kayo soki ezala ke France Stemai nda trikayo ben obomba secret wana depuis 2014 ti lelo ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans zela ka France Stemai amba sai ndeyo ya bimisa biloko obombela Frank. Boso mona teke Mosaka azo déformer batu ne information azo tia batu na kati ya distraction. Yena France Stemai batikala osala jamais émission o emema prison. Émission o emema prison c'est émission to sala na ye afinga mama ali ya makasi. Oh, le Frank Azane innocent. Frank Azane innocent. Frank natinga le na bo émission Koffi atinda nga prison. Eza émission oyo na touché Koffi grave Koffi asilika salinga plainte. Na loba Frank Stemai nde mutu azaki émission na kyo pesa ngona. Ba émission na to sala ngona Gloria. Ba propos na nga Gloria langi pazo ba ken. Obi ke émission okende na ngo prison. Na bi Gloria talaka na signer prison nga moko. Normalement Frank Stemai azwa maloba te atia na munoko ya Mosaka ke loba boy. Atika la sala ngote. En plus Mosaka ozo responsable net Frank ozo peser ba mote ya makambo na yo ozo ya koloba wana eza ko bebise la muninga réputation ce n'est pas bien. Frank Stemai azana mwasi na ye na bana na ye alesaka bango na copie oyo lelo zo ngo bimisa Frank net azara très moko boye ba invité ba banda ko banga ce n'est pas bien connu ozo bebisa c'est là non ozo réputation ya mutu ozotiango en public pe soni na yo ya kolobaka ke sai ya kabela ka ozolingo memango we sai apesaki nde défi epa ndeko na biso Mosaka ke
soki abandeli ba propos na ye oyo alobaki akobotole mutuka mais azo bandela déjà to otala non abandela te liboso asala rémission ebele azobude saisai ke saisai aleki saisai aza na mapangu boyeboye abeba na ye deja na sai mais awa ekomi sikoyo bémission nga na mokili oyo na 5 personnes oyo nakobebana na bango te saisai aza moto ya liboso mwasi nekuta alambela ngai bongo kala wana oyebaki te ke mwasi ya saisai yango bosololaka be kala wana donc oyebaki yango te ozodénigre bandeko ya sai donc yo oyebaki yango te ka sai akomi kosengo mutuka na ye abotola nde okomi te maavero kutu alambelanga fufu orekonete fufu na retard boso ofingi sa ofingi mwasi na ofingi bandeko na ye parce que oso ofingi badole mavinga wana ofingi bango deja mokili eyebaki vi bamenaka te obimisi bango na poisaki batambolaka c'est pas normal eza normal ata moke te oyo suppose bandeko ya mutu bandeko ya saisai ke saisai wana bandeko ne batambolaka est-ce que eza normal forcément amoni moto moko ezopela saisai asengi basala émission basala na bango émission c'est tout Mosaka moni mabe ake ozwa dossier moko ya lokuta ake otiango na kombo ya Frank tema atikala jamais kozwa émission mutu apesa bato moko boye bamema mutu na justice donc so mutakotake fois takende ken piana non ki Frank tema ye souci na ye ezalaki saisa ilinga alobaki bapropos wana ifala Frank akata yango na montage est-ce que bapropos teni ya saisa engagé Frank na nini ozo comprendre donc il faut pas koluka konui barépétation ya bato surtout nati mfe nanga mosaka tokende pena blague ya part aleka te balobi yaza danger aleki bato tu ya internet oyo soki na bapossibilité moto aza danger premièrement il faut ozala nanu parent responsable biso avant togere bato togere na bafoyer na biso so otali Vincent Toulouse osala epano oyebi ke patron nanga aza responsable ana mwasi na palais parce que jamais on travaille par mutu moko boye a marié te nini te non Vincent so ok kaka organisation ya Vincent Toulouse otala obite mutu azo mériter koza un responsable babiso nyoso na mena responsable yo nga lesaka bana chaque jour nga lelo mosaka koya odondwa nalati boye tala nini nalati nga lati boye nga sikoyo na lobelaka bilamba te pona nini parce que nga alatisaka bato ebele da nana bana nga baza 4 mais mosaka pas responsable zela te nana bana 4 na maman na bango na famille mususu na fanda nango il faut baliaka chaque jour par jour il faut balia par jour il faut carburant que tika bango na école bana ya avant midi baza bana ya après midi baza bana misala baza na palais ba portier pe bakengela rapport baza tolonga na fimbu toana na bapale na bano ya misalo basoki para basani kolamba bazali bato basoki para pe na osukola bilamba kaka basoki para na osukola bilamba na ko repasser bazali faut futa bango salaire to futa na ba chauffeur. Nous commençons à dire merci na bandeko nyonso bayoka kimbela na biso ya lisolo ya kitoko toyela kibino na etali ko bongisa avenir ya bana pe ya bakoko na kosombela bango ba terrain pour que un jour botongola bango bandaku awa na quartier Canada tozawa pi na Kikole Plaza na entrée plaza wana de entrée plaza ti awa esika tozali bongo za moins de 5 minutes na motuka et bandeko mingi déjà basi bazu esika awa mais lelo toye lisusu parce que to moni que faut offrir encore plus d'opportunités na bandeko baza na volonté ya kozwa mabele na bango pour que le batonga mapango metant mususu ba moyen ezana nous disponible te ba terrain oyo to chaki à disposition ya bino to ebi montant oyo to pesa ki to liboso mais après ba réclamation ya bandeko après ko benga après ba proposition ya bandeko belé to kanisi ete to banana no ya liboso ko immortaliser esika oyo boyebi ke chaîne na biso za la voix du peuple alors tozo immortaliser nanu esika oyo na kombo ya cité la voix du peuple donc mutu abonné nyonso ya chaîne na biso la voix du peuple en tout cas il faut boya mbangu bozwa ba terrain na bino parce que ezali cité
La Voix du Peuple. Donc chaîne YouTube La Voix du Peuple, toyeli bino cité pe La Voix du Peuple et sika oyo toza ko offrir bino ba terrain na prix ya kitoko. Na etali ba prix tolingaki to pesa lisusu moi sango ya kitoko pour la bandeko ba kotala biso to na ba espace o etikali parce que bandeko musu basi ba jumen espace o etikali to sali to pesi bino o ba bengi promotion to sali promotion to kitisi ba terrain yango na $6,500 et na $6,500 wana nazo préciser que bo futango na 5 tranches. Donc première tranche au pesa na $1,300 américains to sali liyo document au komi tata to mama lopango. Donc le pango terrain 20/20 ils en a $6,500 mais au foot on a 5 mensualités. Première mensualité ça on a $1,300 américains. Donc ce qu'on tindi $1,300 américains na yo yeba que aujourd'hui 20/20 na yo et mbongo rotika là au pesa biso on a 4 mensualités rotika là. C'est-à-dire na mois on va verser biso $1,300 tire ko ka $6,500. Né au silisi problème non mais déjà avec $1,300 yeba ke okangi boue donc na ko senga bandeko boko tala ngai partout boya ko kanga boue na $1,300 américains aujourd'hui le pango na yo awa na cité La Voix du Peuple na quartier Canada na Kinkole Plaza. Donc en tout cas oeza opportunité de pesibino awa na kati ya cité La Voix du Peuple. Donc $1,300 américains okomi tata lopango okomi mama lopango esika oyo mai ezali esika oyo courant ezali et puis esika oyo nzela ezali kitoko boko tala pemeni bandako si etongami ebele bandeko ebele basi bakoti mais biso pe La Voix du Peuple toyé poto sala ya biso cité na biso awa cité La Voix du Peuple na $1,300 américains. Et je précise une chose, c'est que vi makambo toyoka kezana bandeko mususu o balingaki ba rater ba terrain parce que ndeko na ya ki awa décourager ki ye parce que baboye ki ko pesa ye commission baboye ko katela $500 to $300 nenga lingaki aka bebisi makambo biso moko tozu suko charge on a donc quand je dis biso La Voix du Peuple Vincent Chiluiz vraiment nazui responsabilité wana ndeko tinda mbongo epa na nga Vincent komi tungisa te boyebi Vincent toza déjà bato to yebi ko battre la image to yebi ko battre la réputation donc soko tindi $1,300 na yo basaleli yo papier na yo en bonne et due forme na tindeli yango na mail na yo au recevoir yango mukolo nyonso yo koya Kinshasa okoya okuta terrain na yo ezozela yo parce que bandeko mingi ba ko décourager bato na musika po azali na posa tango yo lobi na monta X ya lobisi ayebisi ba vendeur avant de konanga somba bino fo bokatela nga $500 so ba talisi réalité ala bimi akayebisi ndeko na ye ba terrain kuneza mabe so reza mabe place on a telemi mutasombi si terrain na mbala moko bomoni ya ngar o bo mona oyoyo zolanga ngar oyo bomoni ya ngar o bozo mona oyo mutasombi si terrain donc place na telemi 6 parcelles asombi 6 parcelles na ye awa donc so ezaki sika mabe mais ndeko asombi 6 parcelles o bomoni ya changar o ananga chati so ezaki sika mabe mais ndeko na biso bomoni atongi ndaku na ye kuna na suka kuna boko mona ndaku alingaki asomba ote pe azama pafana na Canada donc azan ndeko avandi pe awa na Kinshasa te avandi na Canada be botala ndaku atongi ya niveau moko so ezaki sika mabe akolinga kotonga ndaku ya niveau moko boete donc natalisi bino kaka exemple mibale ya mama oyo ndeko oyo plutôt asombi 6 parcelles na ye esiko to telemi na sima bomona ngaro eza esika donc bientôt bazobana ba travaux na bango na boko lakisa besika mususu na lakisa parce que bango ba pesinga autorisation na bango na lakisa yango mais sinon boya ebele bo contacter ngai moko directement donc soki ozana temps boya Kinshasa te ngai moko naza ko représenter yo tinda mbongo epa na nga Vincent ba osala yo document na kotinde longo na email na yo o garder yango parce que oza rassurer que Teresa bien na bandeko batunaki biso o ba problème ba comment ba chef coutumier ba wela ba mabele tout en tout cas bo bossa na yango awa eza kuti makamute o chef coutumier o ya o mutu moko ko bima o ya des conflits parcellaires en tout cas awa bo bossa na masolo wana donc awa zo soma lupango na kimia nyonso otini mbongo na yo $1,300 na yo comme première avance na kimia okomi papa to maman lopango. Donc pour ne pas beaucoup parler, bobenga ngai na numéro o na che, j'ai mis deux numéros moko yanga mususu ya muninga to ko sane makambo oyo soko zwinga to ko zoyer mais mbongo en tout cas rassurez-vous
otinda ngo epa na nga Vincent yeba que makambo oleka dans les bons. Merci. Osoka pas parce que batu babika ken pia naza ba travailler babika o ba mona na ba TV na film mais na parler pe équipage ya batu ezali siko mosaka alukaka sala na batu moko boy o bazate à niveau na été ba comparaison bon nga tela na ko sala comparaison na été parce que ya za mukolo na ko ya te na ba dokitisa yango moninga nga sala comment muto ko senga muto il faut sala la émission na ndaku na yo na ndima yo nga sala émission na ndaku na nga soki defa na ko bando sala émission na parler na nga chaque fois parce que mosaka na ndaku na ye ndako mosaka ezana ti chambre hotel ki afanda ka ye moko na mbetu na ye ndaku na nga ya chambre hotel te ndaku na nga zela ndaku na bando filmer ndaku na nga ba na nga bilamba na bango ezawana mwasi na nga ngangoko ese bakenda filmer bana ya mutu mutu azana bana otinda yake ndo filmer afilma ndaku na va la chaque jour mosaka azana responsable te azana ndeke anene ti mwana soso mutu azana bana responsable te ndeni bon na ngo kota na musu te parce que blanc azama sananga omoni déjà otikala kofanda na mwasi ata un mois na ndaku na yote oluka to swana na batu oyo bafandi na basi ba 16 ans place moko parce que ngana mwasi na ngato sali 16 ans place moko parler moko depuis na longola chez bango ça fait 16 ans ti lelo a 16 ans ti lelo en plus moi so ngana olinga na Kinshasa ya catégorie ya basi o mosaka olinga te par rapport à quoi na ba critère nini na ba critère que mwasi pe na otala mwasi boye que mwasi ya ken mosaka ko ya lo bata je t'aime te to sali ba mariage awa bo pesa biso ta félicitations te félicitations déjà mais il y a déjà zo sala neti mutu na ti Frank Steva ya sala mariage ne cano tout ça Vincent Toulouse a sala mariage ne cano tout ça bata bango mona mosaka zo le gazo sa na tia humilier ngana mapangu na se est-ce que ndengo za boye soki pena nzamba pambola pena na mapangu kioza na mapangu yoza la locataire susu mais avant le bangana na 4 mapangu il faut zala nanu na lupangu moko oyo fanda na disposition na chango na disposition na yote comment yo papa 4 mapangu mozala locataire ti lelo au foot de la ndako ya chambre salon mais bengana ta ba locataire lupangu moko pe omoni lokuta o batu bakosaka batu na internet neti mosaka bakosanga te na yebi bien na pesa une preuve na bikara sala na mwana o azo toute la vino to les asai bato bele batiaki doute ke non akosa ke on a bi moto yo ndo pe kala na explica batu na bi lupangu ana fanda reza lupangu akuta bakoko na bakoko lupangu ya bakoko batu ba comprendre la vérité que non lukile batata mosa lokuta aloba ke omoni mosaka non c'est la prise ya suka on a vidé mosaka prise ya suka leki ya mwasi na ekolo mapango tosa na yebiso pire mutunanga ya jete na temporiser prise nanga suka na prise ya suka na onyata mosaka ba onyo soto la kisaka neza lupango ya sera na fsaza na Belgique prise ya suka na kobeta parce que ba famille wana ba olela makasi ke mapango ya na biso ape mananu mosaka zo la kisango déjà na TV keza ya ye quel piana bana bezo basala ya na bango surprise ke famille to sepela na mosaka basala te abala pe ya na biso te mais azu déjà héritage ya biloko ya na biso ndenge ni mais aolela ki makambo eza yo te eza makambo ya honorable Zakari Babasu yo kota makambo kaka na honorable Zakari Babasu angwaza master na master na pena soki pena tozalaki mabe soki tozalaki mabe obike biso toya na respect ya makambo tokotisa jibe te totia jibe mopanzi ya soki tozalaki baimpoli toyenga tokotisa ya mosu tokotisa na jibe na makambo jibe abato asalaka ne bapolémiki te omona te Roger Ngandu na makambo azokota na yango te parce que même Roger Ngandu azopekisa ye babiloko ezosalir orchestre papa Cheka kopesa ta satisfaction ya 50 mois te parce que
soki nga azala pena na place ya papa chéri en tout cas mosaka lettre pena ya parquet bapesi biso ba journaliste totanga 50 mois ya suspension 50 alobelaka BCBGT wenge ezosala événement ya stade azolobela ta stade ya ta moke te kutana na ntina nango te ye azoyanda aswanaka na biso. Mais s'il faut au PC un message moins clé. Non, apesi message clé vieux luka vi na yo koyaka kose distraire toswanaka na babiso yo ozose distraire oswanaka na babiso eza mabe parce que biso nga na osala baémission na nga na bénéficiaire ya baémission na nga yo sikoyo bato bazoya kozwa yo batielako mikosa osa baguerre moko ya perte obénéficie na baguerre wana te. Ah bon. Voilà, Ken Piana, je pense que le message est vraiment capté. Fali Poupa nominé na BT Award. Nominé bien sûr. Nominé Fali Poupa za nominé na BT Award. Ok, za nominé mais kone koma ane makambo ya tricage. Ba favoriser mingi ba pays anglophone. Ya moni na lobela ngote parce que Fali a méritaka nde ya mswaza nango tous les là ça soit trois fois mais kone koma makambo siko ya tricage. Ya moni nga biloko wana kota ngote mais to senga ba wario to voter kaka artiste na biso to voter to lembate peut-être nzamba ko sala pe ya tour. Ah bon. Voilà. Héritier Watanabe réaction envers Fabregas. Héritier Watanabe bi majorité ya ba artistes et musiciens bazo sala succès lelo ba faux chanteur na ba faux chanteur. Et bon héritier Wata ba tutu ba alobela ngo Fabregas. Bon héritier Wata pena na masolo ya koyemba to comparer na Fabregas. Ba Fabregas bazana ti ba boalote. Ke ba bimina ba musique ya musique e baby. Parce que la musique ya kala ya ba bendo son ba artiste pena ke vone feloba. Ah. Ba musique yo pena ya ba tutu kaluji ba manda ke ba fere ba nan. Obimela na wapi? Obimela wapi pena obimela wapi? La Fabregas a boyemba te d'après. Ah, papa. Ai Brenda. Ah, papa. Même il y a pas la voiture là micro et bien. Naemi ai Brenda. Oh. Papa. Tu la rappelles dans musique te. Oh. Tu la rappelles musique. Musique pena bato ba yo mbabaza na Congo. Neti banani sobi o placer le loba vrai chanteur. Papa neti na wenge wana mutalega bato tu na yemba jibe mpiana na matisa wenge wana voix ya jibe pesa pena wenge mataboui. Ba grand chanteur ba jibe wana ya GT. Zora Fabregas comparé na Titina na Fabregas na Titina na leki muninga na yem. Titina na Capone. Oh. Bongo yo ba ngote. Soko ki na zembo ya ba lauréat bana ya poto basimba mikili ba confirma na secret le cap ba ko confirmer. O papa Titina zwa vocal moko ezalaka wana ya blague te. Ya pito ba do te abso na parler ba. O ba vocal ya Titina te. Tina wakata. Kokende na mputu ezali synonyme ya kokoma. Eleki mai Brenda. Ozo comprendre. Zo siko vocal ya Titina. Ayemba na nzembo wana. Ayemba na nzembo ba lauréat. Zo vocal Titina beta siko. Zo vocal Titina, zo vocal ya Fabregas na leki na yemba. Timaken Fabregas. Kokende na mputu ezali synonyme ya kokoma mondelete. Titina siko anyata siko eloko ala siko soki kutu tolo na longo Titina ate kaluti na tete po kaluti ya sauter niveau trop dans elle likolo de kaluti likolo trop. Voilà Ken Piana, je pense que toi on a déjà un souka mais juste dernière question OK to kabana yo. Dernière question ba Joël Salambi bazolanda biso ba sœur Pauline Lumumba ya RDC Monde ba vieux Luson Mbata donc il va toiser belé ba Del Jogo ba coup danger. Donc, au moins, il y a une comparaison. On ne mesurer jamais héritier balance si on a Fabregas. Mais trésor comme le coup à lobby. Jibem Piana Ranson baza égalité. Baza égalité nandeni ba leader de. Kotuna ngama ya ba impolite. Ngama kotuna ngama bato ba respect. Kotuna ngama ba impolite. Oh. Un impoli comme ce mec. Quel mec? Kotuna ngama question na ye. Quand on a marre ben polité, il faut qu'on respecte JB, il faut qu'on respecte Wera. Moi respect. Ah bon. Hein? Moi respect ça la trop. Parce que le 30 juin stade il va au Panzana ya au Panzana. On va au côté Makambongo. Na il y a jeté. Promotion de Jebani. Na meli makila na nga, on a battu batonda.
naboyomela makila bato nameli yanga moko Jésus Christ akufaki amibwakaki mbeka fo stadi wana pena te papa chéri fozongisa biso na biloko ya mulolo ikimano betana. Voilà, Ken Piana, je pense que toi on a déjà vers la fin mission na biso mot de la fin depuis ba salutation na bato. Mot de la fin ezali en tout cas bandeko na ngai nyonso tu o bolandi biso Franck aza ndeko na ngai musala moko vraiment na sepelaki na ba propos ya mosaka te eza ba propos ya bien te Franck aza na comportement o mosaka azo affiché nango wana te, ce n'est pas bien, comme sa réputation ce n'est pas bien. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci à Oscar Maritou, millionnaire en kilote, merci aussi à Kalo Boutique Pomba et Swag Chargé Yambo, un grand merci aussi à Dada Oulungu na Suisse pour la bien à maman sociale, merci aussi à Bato Toubalinga Rabiso, merci à Joyce Lady La Fouine mon ami, merci aussi à mes Gramangouane, les banquiers, sans oublier derrière la caméra, caméraman du moment, Gilles Bazolandonga. Merci à Bato Touba Rolanda Bisso, merci à l'équipe Mobimba à la voix du peuple, merci à Parousia et Sayo, merci à Daryl Diwantesa, merci à Bato Touba Linga Bisso, tout le monde est bon, au prochain. Tania, au lieu que tu lui en parles, aidez Moninga. Yoka consigne zo pesa ba finio sur le monde entier. Au monde union so ba bengi bokono ya l'opposé. Soit déjà solution kala laboratoire méamicine yango sekela ba mama nyoso mona ba otakata na pila chisa na Congo pe na monde entier. Par exemple, dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche et puis un cercle. Nous avons d'ici réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poisson. Nous avons d'ici cheveux, pour ça il y a un huile, un shampoing, pour le traitement, il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés. Ils allaient botter sa soukinoki et puis ils allaient retarder repousse il y a cheveux blancs. Nous avons un parfum na biso auto sali à base de banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient kitisa yo stress na kati ya nzoto. Pour la douleur, il y a rhumatisme, la douleur ya mukongo, makolo kovimba, makolo pasi, pomade Diazolex. Et puis bakisi ko eza na CRMTA. Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont l'autorisation, il y a mis sur le marché, dans le niveau, il y a Mboka et puis les bandes, il y a Mboka. Ma copine a bon sanyo, tout le monde a ngengi. Et la copine a un peu de yopima qui est on va donc finir le million pas. Il y a un finir soit conduit au monde entier. Référence na biso maladi nyonso ko déranger na poso. So ika ne lo repeso ata infection ata maladi nyonso a poso. Ata mapalata. Biso l'espoir kana na laboratoire. Mais à l'is. Anzo to na nyonso kuma ka bien. Na ta poti na bien bis. Yako ke bien bis. Na kamera bis.
if you ready. Yone mwasi nangana pona. Bonita, I promise I did it. I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You were my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Yone mwasi nangana lela. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Yone mwasi nangana pona. I'm the one you need, surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. Yone my baby yo, motema kaka yo mabanzo kaka yo Yone mwasi nangana lela. Napona. You are my love, I want you by my side. Tell me if you ready. Yone mwasi nangana lela.